Welisa na yo bosa barando na bango parce que bango bako vendre le live à 4 heures du temps. Ngasko temps mukuse. Donc olole ki sa air na yo sala rando sans réponse. Malamu gérer na bateau bozana bango niveau moko ya pensée. Saratola. Quoi na sala ba live wana. Live ali boso na pesa ki na sala ki yango pona ko rappeler ndeko moi si boui. J'ai parlé en général. Biso tout aux 8 ans, il y a que ça là-bas, clash dans les réseaux sociaux. On a eu Saratola TV, la chaîne qui assure, Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et ainsi Kawapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa kibongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngeza laki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business. Kasi tango azwaki trophée oyo Saratola a dédié qui yango na basi nyonso ya Congo. Nazala qui sélectionné lokola Mwasi ya Talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là ba mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous la rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba mama kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yoke lokoyo arc-en-ciel le bimi poe kama mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka ke yo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa Amatou Patrick Chiswaka Les
abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, Mbote Nabino, Boye Imalamu, le Pitbull, je vous invite tous de prendre vos chaises, vos fans d'Awana. En tout cas, vos fans bakiti vos fans. Et puis, après nos fans, ça n'a moura. Moura, aux upe kiti aux fans d'Awana. Moura, pe fois fans d'Anan. Parce que ma caméra est grave, moto komi kopela lisu makas moi na fan sa sara na kiti kune zate yango na fan ici na plateau pona solana bino poto solana bino Karine Mokonzi en tout cas yo pe fozo kiti ofanda supporter le vérité au ezobimana émission oh parce que ce sont des vérités choquantes. Où allons-nous? Mais beaucoup plus je serai avec Sarah Awa nana makam photo solana Sarah. Surtout ce qui concerne la communauté, surtout ce qui concerne la marche, il y a des konabiso oh bazali le kolaba influenceuse. Cynthia Kapache aux upekiti au fandi. Kapache au fandi wana. Gloria Olangi, tu ne seras jamais épargné. Parce que makambo pe est talibino aux upekiti au fandi wana. Grâce témoin. En tout cas, yo pena zoape kiti fanda wanako zoape kiti ofandi. Les ketu oko s'échapper théâtre ozozonga sima ozu kiti ofandi wana. Nous allons commencer cette émission comme ça. O épargner grâce Mbizi. Te grâce Mbizi afana nan nous panzi yeto zoya après to ko repêcher avec le temps. Nous devons faire les choses nandenge et sengeli mesdames et messieurs. Ça s'appelle le code de bonne conduite. Je salue le maire fan, le maire abonné, président bébé. Maman Nathalie Nana Moussibou, j'étais absent parce que Nazala qui maladie. Président bébé, maman Nathalie, Angelos Karouane, Fatou Doukonti, Makia Lakumba, Madeleine Aketa, Tata Poefa Pekato, Jenny Beta industriel. Elle s'appelle Maman Bijoun Ketani, Maman va 90%. Il n'y a pas de comme vous, maman. Nzambe a pesa ebele Maman Bijoun Ketani mopanzi à papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci aussi à maman Claudine Ketani depuis Bukavu. Ouais, ba maman Bukavu, maman Claudine Ketani azali parmi ba kilo ba maman Bukavu kuna. Wana pe namoni maman Mimi Anatole, Anatole yaba maman Mimi kaka na Bukavu kuna Nzambe azala na bino maman Deborah Lubanda kilo mera Calgary ana kita Mongongo parce que zalaka maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga liste sukiwana mais sousou on va voir ça après. Montréal Nazozo Saratola elle est avec moi sur ce plateau to luka mweto panzana yena nonteke to solo makambu zo sala pasi na réseaux sociaux. Sarah Mbote. Mbote t'a dit. Bonne santé maman. Ouais, ça va. Moi de la femme Ezo le Kamala mon maman. Ouais, très bien. Très bien. Je vis le 25 bozan activité il y a ba femme entrepreneuse, ba femme d'affaires, ba femme de fer et Gozala dit à quoi événement où il y a le 25 mars non. Bon, tous accompagner vision un chef de l'État. Biso loka tous ba femme entrepreneuse. Tu invité pe ba maman nyonso o ba te kaka baza pe ba femme entrepreneuse, ba maman o pe ba baza na ba ambition, ba na posa ba ça la business mais ba éviter où commencer. Bazangi ba idée pour na ba tumusu tadi na ba na l'art, ani pe na mwambo no mais awe ba ilo rosa na ngote. Très bien. Alors, le 25 décembre, il y a opportunité d'affaires pour Nanga. Na basignos tout bien si ba maman nions, moi si fa comme indépendante. Très bien. Boya vraiment toi accompagner vision un chef de l'État. Tozalawana na stade des martyrs. On a Yemoko, notre président de la République, et puis na bande comme sous auto invité ba maman ministre, ba grand femme d'affaires ya Mboko, ba millionnaire à Mboko ya bana basi bazalaka. Tozana bango wana na stade des martyrs en tout cas. Les rendez-vous Moko à ne pas manquer, hein, c'est très important. Il faut qu'il y ait des appels gratuits. Les appels gratuits, vous avez des billets, oye ou apprendre, ou esengela ki ozoa ya motuya, ou ekosunga ekokomisayo, femme entrepreneur, femme indépendante. Femme indépendante, mesdames et messieurs, mais au Kobo, ba meilleure femme était? Non, je salue tout le monde, hein, je salue tout le monde. Batounia Bango trop, président bébé, la présidente maman Nathalie, na Pessie Mbote na Jenny Beta industriel, moi Sapembe, l'honorable Bambote na président Charles Tamboué, maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, na Pessie Mbote, na Pessie Bambote na
Amélia Mweba, la private de Orlando Domingos, sans oublier Tata Po FAP4. Ma grande sœur chérie na pesio mbote na mama passa mbote lisusu na couple Majabu Gospel deuxième édition izo banda kala mingi te. Et un grand merci na Célia Kike, la Rose Bonga, Dalia Onyema, Debo Bouchab officiel, Edush Kalala, Pamela Kabeawetu, Sarah Abouele, Eliezer Kanou, Papa Edi MK, je te salue. En tout cas, un grand merci na Sol Mbemba, Maman Makiela Kumba, Fatou Dukanti. En tout cas, la Lingabino tellement trop. Merci Pena Papa Diego Milito. Merci na ingénieur, je suis derrière la caméra. Et un grand merci Pena Batnios, Obo s'abonner à la chaîne Nanga. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement et surtout partager mes émissions. Et aux alikanisa malamu mingi pona ko contribuer na ko sunga ezali bongo molobeli na bino Saratola. Très bien, nous sommes dans le mois de la femme, Sarah. Je suis très ému de voir tes deux lives où tu as fait au Salaki live moko mukolo na mardi, au Sali live mukolo na mercredi. En tout cas, avant que au banda live moi j'avais peur. J'avais peur. Na combien que koutume au tiraki donc attention te. OK. Mais quand je suivis le live du début jusqu'à la fin, j'ai compris autre chose. Na image mususu ya sika. Aujourd'hui Sarah, vous êtes de maman, il faut qu'on se le dise. Oui. Sarah aujourd'hui une mère, Sarah aujourd'hui a un mot azalipi na influence sur la place publique. Na fandi si bande kona yo wana nyonso liboso wana. Tozo sola na bango pe ba yoka po ba retenir quelque chose. En quoi vous êtes en train de continuer ya ko reprocher ndeko na biso à moi si sœur na biso consoeur na biso Karine Mokonzi avana kota na moko parce que ma fille pena na mondeti elingi ezonga lisusu ezo ampleur oyo ezaki susu na place te. Malheureusement, je suis pas obligé et je ne me permettrai jamais de analyser ou de parler sur la personne de la fille, malheureusement. Je suis incapable de répondre. Et pourquoi tu as fait le D-Live? Les objectifs, c'était quoi ça? Voilà la question qu'il fallait. Alors, pour la D-Live, na salaki, première live, ezalaki pour nous faire voir. Au moins, temps où tu as l'élo, ils attendent, il y a calculer. Toujours rattraper âge. Na vie à mon tour, normalement, à l'âge de 25 ans, il faut aller stable. Normalement. Donc, à 25 ans, il faut aller déjà 6 classes. Classe tout est, mais déjà avoir un diplôme. Il y a gradué, aujourd'hui, diplôme d'état, D6 et puis aujourd'hui, à ta gradué, à ta licence. Déjà à l'âge de 25 ans, il faut s'organiser, l'homme ou la femme. Moi, j'étais déjà licencié, licencié à 25 ans. Oui. Donc, à 25 ans, il faut au Bali, au beau type déjà, si Dieu t'a fait grâce, il y a au Bali avant, au commis qu'on travaille, pour qu'on bomba, pour qu'on gérer, pour qu'on économiser, qu'on vers 30 ans. So comme il y a 30 ans, il y a âge où il faut stabiliser vie. Il faut attendre en école telle, il faut un diplôme, il faut ça la boyer, il faut ça la boyer. Il faut gérer si qu'on famille. Et puis, il y a gérant soit non commis qu'on s'est préparé pour la retraite. Tu as dit dépasser 35 ans d'âge, Tolembaka. Vient abiso, vient tourner. Écoute ma casse. Au moment que malgré forcer, musique penza. Et aussi mal sauté. Vie ba force à ngote. So epé samelio saisir ba opportunité. Ba vie na biso ba sali ba succès, ba bata ko négliger te ba baza on a sens à minimiser ba vie te ba vie ba sali ba succès. On moni succès jibe na wera na ba ba sali ngote. Jusque là non pas encore oui. Pour fallait aussi la succès yé moko et que kito côté fallait ba zande jibe na wera ba zalaka. Donc succès à jibe na wera mutu monde a sala répéter ba to bazate. Donc mutu na ba ajo to komi nango tadi soki to kokisaki betape wana te donc to komi ko briller betape to komo ki ma course mbangu to rattraper âge na biso to rattraper temps tant il fallait tom suna bala na balité tant il fallait na botité par exemple je me retrouve déjà à 40 ans d'âge oyebi mbango no ki ma pona ko bota
na banda ko assurer éducation bana wana ça là n'importe quoi l'essentiel kaka donc o komi ko kima mbangu o komi ko presser temps parce que o komo kende OK ménopause te ce qu'on a ménopause na ko bota te na organisation te lo moto préparer retraite te moni elo resara na mutu et que koko komisa mutu local liboma alors mutu oyo a eu chance ya ko stabiliser ya ko zo conscience na vie na ya stabiliser vie na e mutu azolinga rattraper vie na e temps azo rattraper temps lelo t'as dit batebele balekisa temps et comme la bango impossible de rattraper temps yebsangai ndengo za makasi boy soit le lobo timona mona Diego na brandé ba potana na devoir est-ce que le Diego soit comme à 50 ans ça devoir na moi et comment moi difficile et comment voilà pourquoi âge à 25 ans à 30 ans mutu fois bala bota abanda kokola skona banane wa makasi okoka ko éduquer mwana wa makasi okoka sala mwana devoir wa makasi okoka okiotika mwana classe ozwaka ye wa makasi okoka ko surveiller bana na ndaku wa makasi okoka ko lamba ozoka ko assurer sécurité à famille. Très bien. Yebisanga un père de 60 ans ozo comprendre est-ce que okoka ko tangisa mwana ye moko pena mwana utina devoir na ya elango papa j'ai les devoirs yebisanga ko mwana tant monsieur ba 7 ans 8 ans l'aura Brian tangisa ça la na mathématique c'est difficile soki papa na zana mbongo akozwa titer akozwa prof soki siko papa bongo ana makokite tala retomba mwana wana ezala pasi mingi pona ye boba novika ezoba mais entre temps faute na yeta kutani na ba parents o baza plus âgés ba ko kotangi c'était ba ko landela te ba ko assurer éducation à mwana te. Très bien. Donc on doit rattraper les temps. Na réponse pona za la bref na question tuninga pourquoi na sala ba live wana live ali boso na pesa ki na sala ki yango pona ko rappeler ndeko mwasi boui tam su yazo kanisa biso to linga to bima batu malamu ya obima mutu mabe. J'ai parlé en général. Biso tout aux 8 ans, il y a que ça là-bas, clash dans les réseaux sociaux. On a eu les temps tout le monde. Grâce à clash chacun, grâce à mon blague, t'as la vidéo na yakala. Au moins que batouana tout biso tout au leki na parcours ya clash. Mais comment il attend mon retour stop? Il faut tout ça ni. On doit rattraper le temps. To construire vie. On doit rattraper les temps. Wane komi demandé lelo yo batu ba komi na bango koluka. Je crois deuxième émission on proposé au soir na Grâce Mbisi. Grâce Mbisi oyebisa yo lobi na yambaki alobe makamoko ya ki très profond. Lelo mututu akota na kopa business. Lelo mututu azaka na internet apamba ta koma boy. Aza na internet, aosa kop kuna, aosa. Donc pour internet, c'est-à-dire pour résister à succès, en tout cas, il faut zara na mafinga. C'est ça l'internet. Il y a des Congolais. Pour tika na succès, pour batubata la kayo, pour ça la view, il faut tika na domaine moko eza les insultes. Très bien. Ce qu'on a dans domaine wana, tout le monde va te regarder. Si ko yana batu musuba bite ngala ko tali felo pona internet te na ko détruire carrière na nga pona internet te na ko kipe ko désorienter vie na nga pona internet te alors fona ta la vie na nga na rattraper temps internet na zongisio na normal so batu batali malamu so batali pete malamu mais non ça pe makambu mususu chacun a ses ambitions alors toi na moni ndeko mwasi akomi ko sa makambo yo to sala na ba 2016 2017 2018 donc makambo eza passé yazo continuer na ba comportement on a pena na 2023 année o ba mama ba telemi basi ba koma oluka mbongo basi ba komi ko teka basi so tali le na politique ba sénatrice ba komi ebele est-ce que bike kala parlement ezara mibali na mibali basi ya otanga aujourd'hui on a des sénatrices qui travaillent on a des ministres le on a apprendre que ministre qui tire et araza moi si et le kelinga oui donc le basi bazo ça oui que ministre de défense pas à moi si donc aujourd'hui on a que les femmes travaillent
basi bazo travailler tadi basi bazo sala lelo moi c'est lelo azasusu rido anda coûter la femme d'aujourd'hui responsable de demain donc moi si azako se battre il faut être indépendante à Luka parce que qu'il lelo 2023 basi ba koti oh to se pela le 8 mars et ça qui moi c'est comment kinini autonome mais voilà toujours continuer à vivre na kati nango mais comment siko makambo ezala kala o biso nyonso to sala pourtant so azomona to linga to koma ba saint muta komi saint azate biso tuna ba kapashi batutu wana to sala to zana kati ya clash to sala mais vie tozo sala lelo est-ce que to sala clash kapashi abimi na clash ça fait combien d'années bamboule belé azo vivre té yekutoka kikaka koko yep na leki ya Kabila est-ce que kapashi akufa elle vit grâce te mokuta sundola na internet chaîne na babone belé joana yepanga yaya nakoyate yurenti grâce te mo na posa mbongo pe internet te asa nango pe bezo asa na noto grâce te mo asa na notoriété elle est intelligente et ako vanda pas sali analyse mais pour ani natika elle a ses ambitions amona musika ke vina ngafona koma awa alors pona koma awa YouTube est cause à la canal ya malédiction pour na vie nanga donc YouTube zala wana ngana luka chemin nanga grâce thématique batu wana tout tala lelo Aisha okoko afinga nani personne elle vit mais azo finga ma déjà yango na oninga na faire voir yo Aisha zo vivre ngala zo vivre on m'a appris que autaki ko soma do lo mo côté ya Kitambo ba laxinga que non le pan on est ngwana Aisha okoko batu bazoto tadi bizambe tadi distraction il y a des gens qui ne dorment pas oui ils travaillent nuit et jour et ana batu balala te netinga na YouTube na komi ko lala mais je dors pas c'est-à-dire bi ki na lala te 3 heures aux Ouanga. Je dors pas, je suis tout le temps dans les conférences, dans des réunions, je fais beaucoup de choses à la fois. Dès que mon privé aux réseaux sociaux. Mais Sarah, tout le monde n'a pas dit que bitika makambele kinga. Makambele qui sont comme stable bon mon n'a papa t'a dit ensemble. Donc, tant on a telle émission, Nabi Mendeko oyo azokende wapi. Kokodioko t'a dit na aux exemples ya ndeko wana le rôle à Kokodioko. Au moment où on a fait l'émission, je suis très calme, rien à voir avec elle. Mais j'ai été choquée comment on a tozo perdre mon tout, to perdre mon tout penza. Tozo perdre mon tout, n'andengeni maman Sarah. Tozo perdre mon tout dans le sens que au moment où biso bato YouTube, tozo rana moins considération na biso bo moins respect. Aza parmi bato ba tcheli biso nzela na YouTube. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bato ba tcheli biso nzela dans le sens que pour bato ba comme na belengi pe ko sala ba réseaux sociaux ba banda otalai. Réseaux sociaux ngo pon dire futaka nango moi ba voyage moi ba nini na sa nini na cha mutu. Mais comment na mutu oyo a s'inventara lokola numéro 1 to pesa ye yango pe ya réseaux sociaux. Ko sala shit libre ko bambana siba eza soni pona biso ba youtubers azo représenter ba youtubers biso za parmi ba youtubers d'accord malgré ça to bito sala ngo sur le plan administratif sur le plan ya ba document maman YouTube eza capable c'est la seule chaîne YouTube ya bana basi o eza na plus de 100 000 abonnés. Donc c'est elle la maman YouTube. So to bito ke nango na ndenge ya succès nde to banda ko dispatcher yango. To pesa sko mutu na mutu qualité na e coin o eza Sarah, coin o eza tel, coin o eza tel. Mais sur le plan administratif maman YouTube, mutu a sali partenariat na YouTube à reconnaître et à payer trophée. Certifié c'est capable. Bon ndeko alinga yango to pesa yango pe. Mais ce que lokaye to pesa yango ala ta image à maman YouTube. Eza ko rabaisser biso comme on ndeko a tombé si bas. Tadio yebi soro zui ekiri na bango nyonso tozui ka équipe nationale. Yango na fanza ki quelques-uns. Tala ba via ba Pamela Shekola, ba Cynthia Wadol, bango tout o ba bango tout. Toke ka musika toke ka bango tout ba salara ekiri wane banda ku finga batu. Omoni lelo bazana clash. Ba se retira. Va comprendre que dans la vie, il y a un temps pour tout.
Yo kaniti bazaka na posa ya mbongo ya YouTube te. Baza na posa nango. Mais pour en été, Wado la auto ça la chaîne récemment à Wat. Parce qu'on a qu'à zéro finger. Non, il est souvent dans les analyses. Et puis elle ne plie apparemment à zaper sousté. On dit na zo mona te na yo ke pe sousté. Dès qu'on a biso Jaël Show, il écoute à musicienne. Comme une chanteuse à ma Ce qui est dans moto, il faut zonga na buzz, azonga na ma finger. Pour musique n'est pas la main. Et ça, Jaël. Mais Jaël n'est pas à calme. Non, mon auto ça la plein mon gros à côté. Kuna atine dans la vidéo plein. La vie c'est comme ça. On se comprend. Donc, Batunions tout wana bazalara na ye o balia na ye potoko tsaba bisote. Tozwaka ekiro bazalara na ye balia na ye lelo ba na vie mususu. Ba comprendre que nzelo to yate. Ndeko wana mobile ovandisa ki obinda afinga abatu. Leke. Afingaka. Malgré il est aussi inconscient parce qu'il ebi mambaluka na vite mais au moins côté ma finga ami benda a gérer quoi na ndenga lingi ko gérer à part que ba finga nga na jalousie. Mututu a changé. Ce qui t'osu à l'époque bazaka les Kardashian na équipe nationale. Les Kardashian tout le monde a fifi siwa ba Gloria Langi. Yango pe na fandisi Gloria. Bango tu batika. Na bosana ki fifi, na ya fifi payer à salachi. Siwa. Yé pesi asili Te siwa sili te siwa tika nde buzoba. Très bien. Na Congo ba tu so atiki buzoba ba asili te. Atika na buzoba za na RTG asara. A comprenant que kuna erobomelanga vie. Donc ça lokola ba bien. Ezani courte joie. Ezani YouTube ya lora courte joie. Ba si wana ba grâce ba comprenez lo moro. So na chelo mo ya valeur. Des fois batu ba te. So pe na yambi musicien moko ba propos na ye a chrétien muninga mususu nga na ozwa ba retomber ya ba ranking. Tamie na tikara. Ya monda ba ranking. Yo bosani ke so yo yambi mutu siko ba propos na ye mais elata o bien ngote. Mais et comment bongo yo yambagi jeune wana o yambagi ser wana ngana eto sola te. Yo benali. Donc batu mususu ba supporter ngote ba abandonna ba tiki YouTube. Donc nazwika biso ba époque na biso yesima. Nazwika ba époque ba renya de clan wana. Lelo de clan wana bango tu bazonga sima. Atikalika ye moko na comportement 2015 16 17 18 ye monda zanango. Azuluka ba kombo ba papa bana ya Aisha. Te nazonga na koma wana na expliquer yo. Pourquoi na sala live. Alors baninga nyonso obuzaka na bango et comme le roi Ikea. Nzembo Ikea. Otikali yo moko na vie wana. Baninga tout ba sauter ba brûler betape. Bon matin. Soto zupe suna rafine tumba e pas na kati. Abenda na benazwa kwena. Mama disant. Yo tikali no kaka. Yo moko pena muto tikali na comportement wana. Tadito na yo vanda na salisko analyse oyo. Yake bango tu babanda o clasher baninga batika. Et qui wana banda o swana na bango pe batika. Mais il y a so déméré toujours. Il y a ça ne va pas. Malika Uchobala ake inane le mariage. Oh ba pebele ko to baba balobaki oyo même pas 6 mois. Na lobango met fois so bongo ba grandeur ya mobali to qualité mobali wana. Boye bango so abali mwasi changement ya mwasi. Ouais, comportement mwasi. Malika afia mafinga afia clash au saranate. Mais a kokaka ta mukolo monte ko vanda asa clasher les sous. A respecter mobali pembe na famille ya mobali na. Donc engyo lakisake il ça ne va pas chez Ndekwana. Yango na sa ki première live pona oyebisa e boyi. Batu nyonso tu wana o ya finga zo continuer ko finga net personnellement moi abosana jusqu'à sa mort. A remona ngate na vanda na bando finga a remona ngate na vanda na sa les droits de réponse na clasher j'ai pas le temps ya yo moni tito va na tadi boye na mona Alexandra R
j'ai beaucoup de choses à faire. Je me réveille à 6h du matin. DR na banda otambula. Na kota akola la 23h, deux fois p 2h. Olongo ababengi okuna, oke kuna babengi okuna. So yebite t'a dit Marambo tout le monde a il y a des réunions qui se fait la nuit. Oh non, mais la vie c'est la nuit, non? Oui. Ce que aux hommes qui pour bon monde a apparaître, c'est qu'on a travaillé dire na butu. Donc aux hommes on t'a dit, on a talingabi, mais cette femme a se rabaissé si bas comme ça, gratuitement, kofinga baninga boy, gratuitement. Non, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Cette fille n'est pas heureuse. Apparemment, elle n'est pas mariée. Parce que ce qui, au moins, il t'a dit, moi, c'est heureuse. Mon bal a chéri rien. T'as dit, aux anatans, et yo qui peut battre. Oui, puis ça, la mouki ne s'engona mon bal na yo, à se pélisio, à l'ingaka yo, aux à l'aise. T'as dit, tu n'auras pas le temps et on clasher moutou souskada sans quoi, sans cause. On m'a dit bakanda bongo yarani. Ngana ola na mobilité. Mobile osanga banko mobile aboyanga atalisko kapasha utobota deuxième mois na ye asombi voiture asika aza l'aise na ba vidéo na ye na plateau na atalisu swaisha okoko ba nere mati. Bateau à l'époque ngam na leka bango na succès bakoza aboete. Toi les insultes. Babenga ngo ba réaction ya échec. Mouto zang espoir. Kozang espoir te. Dieu est là. Trop tard ils allaient rassauter moutou nasi. L'oro koufité, c'est repentir sérieusement. Luka vrai face à Nzambe. Échange ton caractère. Mon thème ma boza na ngolongola. Au moins Nzambe va restaurer vie. Ce qui t'obite aux à la époque à Kala. Nandenga mabete. Abando coiffé bangotou. Non, là c'était oh ba mécène ba bimisika biso ko to YouTube to ba réseaux sociaux nzala est-ce que bi ke bango ba travailler na ba réseaux sociaux oh to mona Willy Mushene ya na enveloppe à dollar apesa jaela ça filme bango ba zu balar hein bango ba ye ba sala ba YouTube à l'époque ya ba choisi matata ba ocha ba paquet ba mwami rajabu ba bengisa bango na ba voyage biso ye YouTube c'est Sili Tosaka ande mayele tosa ela mayele. Mais c'est nini o akabela mbongo te. Mais c'est nini et puis à l'époque c'est elle qui voyageait trop. Yet. Est-ce que ça mutumsa za voyager le quoi yé? Est-ce que c'est une journaliste mutumsa qui considérait l'orchestre le rôle là? Et pas Fabregas confirmé. Et pas héritier n'en parlons pas. Chéri bébé. Donc, abandon coiffé, équipe wana tout. Mais ce qu'on a se retrouvé dans le loko babengaka Ikia. Baninga nyoso babala quartier comme masculin. Na koma fini ke ya quartier oyo. Ikia. Il y a YouTube. Mais est-ce que Sarah tu peux continuer? La façon de parler comme ça, est-ce que ce n'est pas aussi une façon il y a qu'à répondre na oyo lobi ke okotika la ko répondre jamais? Te na ende ko ebisaye parce que azanzambe te po yeba makantina nga. OK. Yango na yaki faire voir yeke azo quoi peut-être pour so tali ba popo na loba de grâce à oyate. Pour ebi que grâce à ça na YouTube te azo penser peut-être que ndenge tozaka na YouTube na yebiso na ba kapash na ba isha peut-être tokoki soka fini makasi toko yako ko répondre. Parce que lokwa zanzambe ta yeba ba penser na nga yango nga na ba kite fona ya na ebisa eke ndeko mwasi omoni mafinga peu importe ma fingo ko finga soki kaka ekolongola âge nanga ekata nga ba âge te soki elongola oran étoile nanga te soki elongola des visa na passeport soki pe kolongola nango ata des visa na passeport waya je viendrai pas non ya teta dit to sala mambo déjà ba j'ai aller-retour to sala kiango et puis arabien soko finga batu ba yo répondre yo kotila ngapi na sani na kotala parce qu'on ngande l'art ya mafinga na boyi parce que je gagne makambo ebele na perdre ngo pona ra li finga moko pour le so na sala émission na fingi yete mais batu nanga o bengela nga modèle ba benganga au regretter toi-même pourquoi tu as fait ça? Sarah, comment traiter na ba responsable
na ba sénatrice tala net na voyage moko to voyager na sénatrice na bombi kombo na e Tokyo mona l'excellence maman na biso maman na biso à Brazzaville nani Claudia Sassou ce ko yebisanga ba présenter pas sénatrice, elle travaille avec moi, c'est mon attaché de presse et tout attaché ngwazara na kacha mafinga Madame Babette Lissola attaché à l'époque Azaki grand clashes. Vous comprenez, ils ont passé à Moutou, oh, mais le passé a changé. Tout toi on a passé. Ouais, Madame Babette a passé dans la attaché des presse dans Zara mon comme abbé et on comprend qui est aux apembe ni bras droit ya sénatrice morobo mais ba otanga ona ba clash lelo zo ya ofinga Sarah siko zela na yebi ke be mission ya mafinga pe sa alarte be mission mafinga na expliquer ki ngo en détail ke pe sa mbongo te siko tina fingi du début jusqu'à la fin batu ba eka batali na beti DK 3 ka me ko mbongo te allez après sikoyo suite na on a gagné nini na kimité non seulement réputation na kimi sino batu tout o bazaki pembeni ba komota la ngabo po ayo kasoni ko présenter yo po yo o finga déjà kuna très bien akomo banga donc deux fois non ta la ambition nanga na entourage na ba place on a côté ça ne me permet plus t'a dit to ça ba groupe moko ya WhatsApp ba femme entrepreneur oyo première dame na biso que je salue maman Denise Nyaki Rwana Kati on a des ministres na Kati tozala ba millionnaire ba femme entrepreneur millionnaire na Congo ba na Kati moko na accompagner na campagne na kala mingi te siko yebisanga batutu wana o tomsunga mona mimoni mbolo na Kati siko batu wana tout o na za place mona bango tadi nazaka na continuer ka kofinga mafinga ngoni ndeko mwasi wa ya kofinga ngai o ba finga ngana nte obima na papa na yo mais il obama déjà obota na papa na yo il obama déjà mobali no Mario il obamaka ndoki il obamaka akwa ko lobelo nini ya sika oyo eko toucher nga place dans kozala na lamuka na yana répondre na finga e ezatena que faire voir yekake na ba ambition o naza nango na ba responsabilité na nango lelo ndeko moi si je ne viendrai pas au lieu de perdre temps ya calculer nga bato o bazana ben consciente na YouTube ba continuer ko finga ti lelo baza en vie weli sana yo bosa barando na bango parce que bango ba ko vendre le live à 4h du temps ngasko temps mukuse donc au lieu qui ça air na yo sala rando sans réponse malamu gérer na bateau bozana bango niveau moko ya pensée tant bo sala ba mafinga e pa kotisi yo po kotisi nga na sauter na étape wana ya ro dépendre na ba bonnet pour na kotsala étape wana na brila yango donc so na ina sa émission na sali so na lingité na fandi et loko échanger zate to sali peso une semaine yango yo on tourne pas donc so na zo espace na sali je ne force rien donc le cas na zo forcer déjà te na za makam nanga de na salaka alors maman s'il te plaît au gagner na loba ki on a live nga na pesio moni ba succès wana tout on dirait wela na ngango te nga na longoli na pied nga koma nga femme entrepreneur na longoli influenceuse zwa succès zwa numéro 1 maman YouTube zwa mais ya kombo po mko na ngweza kapash zwa donc tout zwa liko na ngole kinga pe na ofinga au gagner donc je pas le temps non yate donc c'était ça première émission nanga l'objectif ya ko faire voir yé que ba place nyonso to ko kenego simba je ne viendrai pas très bien ce que za nango ka effet secondaire te na passeport je ne viendrai pas ce qui effet secondaire za na banque te na koya te ma chérie je ne viendrai pas zwa conscience talaka batuto bosana bango clash mituna pourquoi bango batiki nga moka na oko bana comportement 2014 tina 2023 tika yo moko donc j'ai pas le temps donc voilà ça c'était ma première émission voilà tu commis déjà dans des 35 minutes mais makambo ya koloba ezali ebele nazo lingana tuna question oh, beaucoup de personnes même il y a une émission où je suivais il s'est dit que Sarah ne peut jamais vivre sans pour autant calculer Karine Mukonzi sur ce qu'elle fait. Malheureusement parce que Biloko et Matinga la vie histoire vraie, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Na histoire vraie azala jamais. Malheureusement business nanga na salaka yenda azana yebi kutata business te.
yango ndezo sala kinga lelo femme entrepreneur malheureusement et bon ata vie yango yangana ye ezalake Sarah a copié la vie à tel ce qu'on a vie pendeza bourré on a na ngoya na ngote on a salaire ya salaire te donc toi paye moi bourré si qu'on a copié yendeni non vivre selon yendeni peut-être ça va penser na bango mais malheureusement on a vivre nanga pour ça on a vivre que dépend na emeti le na insensé na la pitbull mais na finga ka na kota aikangi sa bending is parting donc donc malheureusement Dieu m'a fait grâce avant na ya YouTube na utara de na copa commerce et nazara de anelo kwana na mutu na ebike ko péché chaque fois au péché que ndara musala jo musupeza oko ya boye directeur ebisio olongwe mise en pied siko soki ozana ba entrée mususu tenda ko elali nzala ndako ekufi lokana na tambola na objectif yelo kwana na mutu voilà pourquoi na meka ko créer moi ba entrée za la moi me balé misa donc ba propos à Jean Rwana eza ba propos ya ba forme insensée oyo ba accompagnera peut-être ba bêtise nae malheureusement je suis vraiment désolé ndeko moi si na bandeli sous na émission t'a dit pour te dire na osalara rando na yo teti na okufa et puis je ne suis pas ton ennemi, je te calcule pas na mona rolora mutu na ebité na vie. Très bien. Donc luka bato boza génération moko na ba pensée, bato boza niveau d'étude moko, bato boza niveau de vie moko, bosa na bango ba clash. Ngai nazana femme entrepreneur. Au premier, nazana femme entrepreneur. Et média et comme profession kaka profession nanga na tikala journaliste mais so na se présenter na kena bureau à mutu na se présenter à loi entrepreneuse donc voilà malheureusement ndeko ngai ko calculer non ngate non yate na zap na ba ambition non yate. Merci Sarah. Na sepeli quand tu répondais na sepeli na eloko moko il faut chercher les gens oyo bakoki ko accompagner ndenge ba mesana ko accompagner na 1 minute. Lorsque au Fongoli live, Bandeko Nangai, Bazoko Benga, entre autres Ndeko Moura, que je salue aussi donc en passant. Oh, pour cette émission, on l'a eu pour rien parce que au record ça la moitié émission. Non, non, question on a signoka na 1 minute. Ok. Quand ils appellent pour dire que. Tengane na bengi bang. Oui, pour dire que il faut cotiser. To lukato sungaye. Ngam tu na benga ki. Et c'est mes idées. Oui. Tes idées à toi. To sungaye ndako ezate mobali akimaye patati patata. Est-ce que ce n'est pas aussi il y a quoi accompagner dans ce bêtise au lieu ya obete kara na 1 minute juste. Te ezako sunga. Na zwa ki exemple à Kokodio kuna si c'est compréhension te Kokodio a sali succès trop. Bato bayebi Kokodio na seka pona Kokodio côté. Biso tout seka Kokodio ko. Atterrissage à Kokodio ko chute libre. Ko utana succès, koko ma bisenga senga na RTNC, subitement moto est craqué a komi liboma et memi na liwa. Ya onde kona biso akomo koma na stade wana. Et pour comme il est trop tard tendenge ba comédien ba sundola Kokodio ko, on peut aussi l'aider. To koki ko soutenir et on peut faire quelque chose. Parce que neto vivara boé malamu to mona na rata clochard na biso na Belgique to ebi liboma na biso mo avanda akuna mais kokoma na niveau akufi po même na bato to finga na to mona ba pire ennemi tam toujours en brûler la paix siko et comme alora makambo ba Gabriel makamba ba Theresia ya na sens te donc lora mutana on a vie boko ko rattraper ye ndenga za en vie babiloko esala ke comme ça mutu liboma eza ba réalité o mutu o mona tala poto ya Kishasa teta dio mona Kishasa a oko zange sika ovanda mais oza l'aise te pas bato ozaka leste et pas batoko liotonda te okosombela mbasika te soka mokolo ndako bo banaki olia na ye asilisi kolia telemi donc tu es obligé aussi ya kotelema nzambe ça dit donc yango na lingana nga kolia pas tout donc et c'est qui façon ya roloba que la vie tous exemples ya Kokodio ko atika biso azaki grand star yé pas a star na biso peti nda mi bengaka na star na biso ayebani a tombé si bas par réalité ça mal gérant sa vie na moko a conduire en ndengwana mais toko tikate comme il a besoin trop tard le roi ba Kokodio ko on peut toujours faire quelque chose donc voilà
Merci. Mesdames et messieurs, Maman Sarah, mais une dernière aussi pour 1 minute. Les sons à tirer. Vous avez passé... Pour t'as dit, moutou benara pamba bouen. Tout qui est dans la logique normale. Batu bakantata msote ene zate. Omoni moutou soa comme mon ambongwe. Ba ene silaka, ba kande silaka, ba comportement mabe kenda automatique parce qu'il y a l'argent. Ouais, mais c'est automatique là, ouais. C'est automatique. Hein. Ce qui moutana mbongo te mo so afandi bo tala lete banda tongo ba nere comme attendu. Moutako ma kanda comme trop impulsif, comme agressif. Donc moutou so qui a mona makambo simba comme au moins elobela paix hein. Elobela quatre bianza et eloba ma boy. Très bien. Donc nos problèmes nana promener te loroté mais to mona so to bito ke na procédure normale ta dit mobali nini akobala mwasi na e ka pamba bo mona mwasi na zo finga bande kone ba journaliste sans problème neti to longo linga to chineti Aisha na Kapash na Temu basali eni nga kutonde o ezole kelanga Aisha to tchena Kapash atanga akumba mutu ni mission te biso kuto moi to kolo bate biso te ponga emsu ba analyste to salela e Kapash nzambaka kipaka Aisha grâce Temu. Non mais c'est parce que ils ont compris que la communauté nabilo kwanande bazalaka moi accro ndembongo de yaka facilement ndebato batalaka facilement, voilà pourquoi il faut kotika la ka juste dans le bêtise. Non, c'est-à-dire même l'homme qui est derrière cette femme aza insensé. Il est incapable. Parce que ce qui azaki pena mobali alingi mwasi a ochele ba close. Au peksa moi c'est YouTube te poser place à gagner. Ouais, c'est sa vie. Mais il y a d'autres façons de travailler sur YouTube et gagner de l'argent. Il y a beaucoup de choses à faire. Bande on a besoin bana ba poto ba mi gagner makuna. Ba ça be mission. Et puis et comme référence, les à la pasteur, les à la nan, il faut so kitika poto faut les capa migé. Miroir. Oui, que miga s'imposer. Or, allez qui ne bande ko be na poto. Or migé beaucoup de personnes banako c'est ka son débit est vie et sa vision Portugal à France. C'est-à-dire vie et sa vision. Azaï n'a pas objectif na yango akukisi yango à s'organiser maintenant il est à féliciter dès qu'on a biso au prince Bakali a commencé à mission yepé na moni plateau pe comme ya malé mais yena Congo a to ebaka na ba plateau azaro ya mbabatu te elle peut pas continuer ça. Très bien Sarah faut donc, et puis aza muto ya okele la relation te elle est connue na ba musicien tout lorsque on gère mal, même si Babanaki Otandelo tapis à rouge à la fin. Balingi, voilà. Donc c'est un peu ça t'as dit pour finir. En tout cas. Pour finir Nazan est loko do fona pour finir na malobananga. Donc engola que ça a été ndeko ya moi si sur les plans physiques azara kimiate. Sur le plan spirituel ana kimiate et azama makambo ezotungisa molimone et comme c'est liboma gratuitement insulter les gens en désordre et puis conscience dans ba ke bato ba royaka te loka bango ba royaka te tam so ebi ke Sarah oya ya on appelle na ko ebise maman na royaka te ou gagner. Merci. Voilà. Tu viens de là, vous avez clashé. Il y a aussi des enfants ou des frères et des sœurs aujourd'hui. Banzela obino boleka pour na bango bakomi comme on appelle que non pour na koma lokola Sarah, c'est-à-dire faut na le kapeka nanzela na po ngana réussir pour na koma lokola Kapage, pour na koma lokola Gloria, pour na koma lokola Moura de la presse, pour na koma lokola les Ketu frère nanga fo pour na koma lokola Afilora le lois stable nanda kunae avec beau frère Douki que je salue. Il faut aller kaka banzelana conseil nini okoki ko pesa na bandeko oyo parce que baza na ya basi na mibali yo lokola oleki wana vous avez tout vécu oui et puis à la fin vous avez compris message nini okozala nango na 1 minute pour na bandeko na yo parce que ça dit sensibilisation au biso tozo ko sala en fait to longola même ata inconscience mo bezala na mitwa bat malheureusement bandeko na biso oh bah na YouTube conseil ko pesa bango yo simbate mais na ko lobelo mo honnête na par nanga na réussir vie na business très bien
secret nanga business. Eza YouTube te. YouTube est pesinga ba opportunité ya ko signer ba contrat na ba grande entreprise, ba grande marque loko ba Majabu Gospel. Eza grâce à YouTube et j'ai saisi aussi mes opportunités. Très bien. YouTube est pesinga opportunité à rozwa ba yaya ba lingo makasi le roi ba tatapo et pesinga ba relation na ba ministre na ba tebele kotinga partout. Mais et là que sali kenaza la Sarah eza business. Pour ato signer contrat na Majabu apesio $1 million. Soko tchango na business to ebi ko tourner to ebi ko baolate et si la langue. Opposori malheureuse. Donc le business n'est pas secret nanga. Oh ça la kena na se maintenir au nazalelo eza business eza YouTube te. Mais et là on mususu pe na roloba. Très bien. Bandeko o bozo ya réseaux sociaux. Boye bake pour Sarah ata leka ki nanzela réseaux sociaux akutani na ba Majabu akomi boye parce que j'avais l'étoile, parce que j'avais l'aura, parce que j'ai aussi la chance. Toze belepe na YouTube et belepe ba signer ba contrat na Majabu mais ba koma enfant maison te ce n'est pas donné à tout le monde. Donc yeba ngope et contaka chance, étoile, chance, aura et contaka. Ils ont joué et la grâce de Dieu. 4 choses ils ont joué na récite à Moutou et puis la détermination. Nga zaki déterminé na ebelo na que ça na réseaux sociaux. Mais récite nanga est plus basé dans le commerce. Donc d'ici là dans la caibino mois prochain to banda ba émission na biso business yo mtolingo sala business ongo koma lokwanga na bengi onde na business parce que na YouTube ato sali chaîne tadi eza na batu basala ba chaîne awa bande na biso ba congolaise balakisa kolamba kotanda bambetu ebiki bazana ba vite kokanga basuki kotonga lamba tadi bazana ba vite oh eza makambo ya malonga ya malamu sikoyo yo pende ngozana koza ozana mwa malamu ngo ya YouTube osama makama malamu ozwa succès te bon talote comme le principe démoniaque il faut ya ofinga il faut ça la clash po ba chaoka po ba yeba odo faut le kaka na banzela ngo ya mabe mais keba oyo suka le roi ndeko clochard. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby Ekole Kalelo. Nzabazala Nabino. Merci. TV, la chaîne qui assure,